partout. Bolanda CL News TV. Si t'as ma copine Christelle, si t'as mon néné quoi. Salut très chers internautes, Nebi Kayabosa est belé de partout dans le monde pour nous à travers CL News TV. Le but côté déjà mois de mai, le 1er mai, vraiment ça journée mon quoi y a à travers donc nous profiter déjà couper ça et bonne fête de travail na à travers nous au depuis partout dans le monde à travers CL News TV. On peut merci na confiance et attention au besoin continuer toujours couper sa vie sur le but hein. Kaming ti awa botaki kozwa kabuse bulembi mbo akanda et l'homme des Aralara na micro nanga abeti moi tour azongi to ebite soko yele biso so e prudent parce que bientôt na patience en tout cas vraiment nga personnellement na kongolien parce que fena yo katara ebo mo ebika o zelo yo kasiko ba mo zaka zela lelu yaka lobby yo mo ebika ningi salade voilà na yambe bien le kabose akitaki lobby lelo awana micro nanga tout cela exception soka il soit prudent to bo balakason vraiment to lemi balakason merci nazo pesa déjà invité nanga mbote bonjour Kabus. Bonjour Christelle Mamolompongo, bonjour Nayo et puis bonne fête le 1er mai donc parce que biso ça va travailler. Ah ouais, fête du travail. Voilà. Ouais, fête na biso basali. Ok. Boni santé, boni Paris parce qu'il y a aussi Paris na sur ellipse dia soyez prudent. Non non lisusu. Mboka kitoko natiki Panam kitoko comme d'hab moi 8 jours na kenda pour la mixage. Merci l'ingénieur de son Sage Kabango. Tout ça les mixages kitoko donc mastering kitoko. Donc boulot tout carré vidé, il y a un zongi vite fait pour ça la psycho image parce que tout tournait déjà bas clip et c'est un coup coulé son, il y a bas clip bas rumba déjà les colos pour na usine mais tout tika la ekara na 2 titres où il y a intro c'est un qui tout ça na no mixage tout monde tout ça la mixage na kinte il y a un moni le cola na ebi le beaucoup ingénieur kabango la kitoko dès le matin vite c'est pour ça la mixage il y a intro nazongi le cola nazongi bosser depuis to bana zaka OK mixage zongi bo bimito OK mixage on dirait zo bangelo romo bon dirait zo kende kaka oyo kilo elo romo OK ça to bongsa no koto on dirait zo banga to ebite depuis to bana zeza na ngope single to maxi single lo ebisa ebisoti mais comme yo zela so zo ba mixage o bongsa on dirait zo bongsa on dirait zo banga ka elo romo bo nous zo banga te obiki lo kwa bien Christelle Fou ils aura même moi tamogo boy parce que nga déjà ba ebelinga na ba œuvre bien alors nako lingate que na sala ba œuvre mo ezali que non est raté ou esimba ezala critiquer que non sali boulot ya bien esimbi ezobi na mamaya na focalité yango soki na moni ezana moi rarement boy ou soit ba modification il faut quand même na modifier pour eza vinanga mobimba modifier na msoko ka pe ki encore tango générique la msoko ka crimo boya tala ko bet coton le ko nga no linga na bimisa bona sauter lango premier ka c'est parce que ko bongisa en tout cas personnellement na lembi pe la sana msoko ka va monsieur banda depuis na banda rozela non maman omoni faut temps normal ezala tous en temps normal ngai naza moto mona goyoka te bien bon photo travailler rapé en fonction koyoka moi les toi ya koyoka ba collègue mais koyiba nde na koyiba te litoi koyoka bula moninga ko expirer nga eloko ko expirer nga mais koyiba nde te boyoka na ozo vraiment tant koyoka musique pe ya baninga po inspiré à part générique barumba po yoka ba musique ba moto o ayoka ka misala baninga te sega ebi azo sala te sega za artiste te moto fo ayoka pe baninga ndenge ba travailler po e pas zoa position. Comment vous travaillez pour un même bureau et Simba? Est-ce qu'on a déjà dans un terrain inspiré? En tout cas, ils ont un expiré en aïe. La minute au bazar terrain parce que la minute au terrain ça net quand vous êtes sur terrain la musique la minute au terrain ça net. En tout cas, net nani. Net moi espace net moi musique. Non, Teresa vaste. En plus Teresa en vide. Ah bon? Teresa na vide pe na ponanga. Na nenga na bosaka. Na nenga nga ka bosse na travailler nga. Nazomona te gelo one ko
na coïncité kobimisa album. Ça visité et locaux Philippe déjà sur le marché, retiré déjà sur le marché. L'album est belé, il y a ta conspe, déjà il y a les quadres mon pas ou mon condi, il y a ta conspe ali. Donc Teresa visité. Son habit Teresa vide na sens ni selon là, né na Bosaka. Donc ils ont les logos moroté ou ko sala ki ils ont un studio ou bien na hésité kobimisa te. Est-ce que tout le monde a hésité parce que c'est déjà la troisième fois non il y a pas na soyez prudent n'habite soki papine de la meso ndengola ndanga neto sona kosi chimène qui a la jidis ngoy neto sona kosi akosité pour na soyez prudent non il y a au troisième fois na yamba vous en a raison pour nanga na bi que na salara elo la meilleur pour public CP là le public vous en a bino tranquille vous en la calme en tout cas plus na bino na lo bagu te style nango etikalika ba préparatif au moins za lokola to tongi ndako ngonde ba tongi po bato bakota bala la fort no girango etikalika ba finissage moi crépissage à niveau simana ça la ineti ça pèse en ata journée moi comment la finissage non yo tonga ndako na journée moko lala bo c'est quoi jamais donc maman t'inquiète zala l'aise de monasser tous en terrain bisonio surtout toyebi qui toyebani pe ba force toyebani ba force est-ce que mi so bato bana terrain na yo ba force ende ngai na bigé toyebani ba force donc mutu ngana bi force à l'autre là tanga biso ta kombe ça na bi force à l'autre là mais na bi ni na rosala e pona kende na e pona sakana na e l'autre là on déna mais na lobiga l'autre là mi so mtokangi Teresa Fali et loko félicitations. Félicitations. Loko na yebi ke loko nem tezo bina ma donc na minute malgré ba générique eza non mais loko. Félicitations Fali Poupa. Félicitations mon gars. Hein? Kindega liboso kobaga na ligne wana osala musala kitoko lobara noté. Ya sala makambo ya minene malobela ngote. Félicitations toi Dicap, la merveille. C'est mon frère que j'aime bien. Nalinga getro façon d'être na façon de travailler ka. Donc voilà. Donc, cas et loko nem te makasa terrain miso ya onde mtozo lukela ba stratégie malgré to pese ba félicitations Christelle mtao yo pe bandi sur polémique polémique ça encore mutuna na ebite so na cause na lobby mabe boy so na lobby mabe na changer question hein non lobby bien yo tuninga nde mutuna ya on a répondre vite fait mais dis-moi que nazana elo côté o ke kozonga sanga studio ke no ate na ke lo mo boye fona me kozonga su studio pona boye te zate pour si na vidéo nanga déjà et tikalika siko na bimisa mais nazo bimisa la na boka na elo moko déjà rumba to na rumba na biso ya Bernard Kayumba ozo défiler déjà na kina pona kina. Donc na YouTube aux kala mingité et puis Maxi single tout entier zobima na bandi mec aussi lati mois de mai lompongo zala sire au vidété na ozonga na micro na opona lo bageno est-ce que yo ki penza o yo ki gena bimisi voilà. Non, c'est la rare parce que t'es là le 19 juin, quand mingité, j'en ai beau tama. Donc ceux qui n'ont bien en ta jour en ça, le 19 juin on se près des athées, tu comment bien sous ça. Juin est loin trop, quand on a mais déjà bah tu vas savourer na bango, bah savourer na bango donc bah ebingai, public et ebinga, au balanda ngai, PB force, ebi façon d'être nanga. Donc bah ebini na pesa bango na sepesa bango pe na mesana sepesa bango de base la bina calme base la calme il y a biso eza différent il y a ka bosser eza différent na bagi mais différent c'est aux alaka tango bima ba te wana bina différent pona ba bango tu ba ra ne mo sofunga bango tu banda mo na tu no souci ko na tu no sou lelo bango no surtout ba za ndenge moko na nini fotala bango bino nyoso boyemba musique bino nyoso boza mibali bino nyoso botaka ba jean moni ba disco arrête te betami lelo awa bino nyoso bolataka bo mek totolo ba bolataka to bomeka bolataka voilà boza ce que différent bango boa différent bolataka poto zipanzoto ba griffe le bela absolu nga différence c'est zali non ya qui est qui hein différence c'est ça wana nga na différent parce que moi je suis pas comme les autres ka bossel ni ka son genre nana ba makambo na ba façon na ngai yango pe nazo bagi ngai ya différent mais bango tout ba ndenge moko po ebele babima babimi musu ba Holanda ga mutu moko donc mutu wana ba Holanda na bango pe bango tout ba ndenge moko mais sauf ka bossé na ligne nanga voilà différence ngwana voilà
Voilà, merci à toi Kabose Boulembi, vraiment merci. Alors Kabose, nous avons un question. Kabose Boulembi, Kala, c'est la maison mère. Vous avez qui n'a guerre ma casse n'a pas musicien, pas fali, pas nani, pas guerre ma casse mais casse quoi on a félicité fali pour le qu'on a envoyé par relation ni besoin entre nous fali. Relation Ezara que nous sommes des frères. Il y a Mboga Moko, Mboga disons Congo parce que il y a des Congolais, on a Congolais, on a pas métier moi que tout ce qui a un problème, tout ce qui a un pété. La guerre à musique, bon, on a pu dire que la guerre n'a été. Dis-moi que natika la paix au couteau naïe n'a pas de l'ur na ligne de l'ur naïe non, ils en ont côté. Et puis que bon naïe tous en ont un problème, tous en ont un problème et ça la médecine est bien, tout comme gars. Ah, ceux qui mutasani musala. Soit pétant et recouta na binomi balé. Mais on a izala, mais on a igozanga. Tabi nemite on est aux angate. Naïbiso bien que non, mon frère, tout sur le très bien, calme. Et puis na ba limite mon boisa que non bon. Ozana valeur, non ozana valeur nae. Donc nga ceux qui n'a rejeté les fleurs, yé kakate bazabele. Na sala on a fait, na sala on a na sala on a na batebele mise belé na sala on a manda chante. On a vu na lambio. Na sala ngona ba mise belé na selo scrum c'est Léo na simologa tondi on pan tout ça bon pas voilà na junior wendo surtout hein junior wendo voilà na sala ngona etro donc c'est la famille au moni soki sala musala ozo kaligila ka mutu o avancete soki moninga zo évoluer yo moté mezo beba yo évolué té la musique bo calcula kaka ninga se bona wala ndaka oyo sala nzo bo se calcula kana musique ça c'est du congolais donc du congolais ben ouais mais biso to boy bosani mais ngana congolais jusqu'au sala ngote ngana sala ngote na bien soki ngana sala ngonde lelo na zana évolution na nga ezali c'est parce que na calcula makambo batute mais na zoaka le qu'on appelle ta musique à défi na linga ka ko expirer ki natali a moninga betelo wa bien donc ngana rolanda ete mais fona sala et loro moko soit eleka yaye ou soit quand même na démarqué p donc ngana fonctionnera bon parce que na ebaki migoto leka awa to yoka ba générique belé bimaki ya makasi. Il y a bien. Mais faut ça la écoute, ça l'écoute, ma bien évoluer. So ça yomoko au tout ana. Il faut ça même na ba conquérant pe o bazo expirera na ba faire. Ya nengwana. Donc on que ngana za na ligne wana kaka. Mais ya ko copier, ko mekola, ko landaka wana ndi na sala ngote. Autant aux appétants ya koyoka ba générique ba ninga yango et ce temps oyoki koto ya Johnny, to bongisa koto na yoka ke beti makasi zo la lisi ekene boy. Mingi balbum ba générique te poto me focaliser na madolo même ba générique en petro. Balbum ndetolo ba balbum foi betaka. Album c'est côté non? Album, nous avons un album moko ya ba musicien. Auto banda ba travailler en mois d'octobre, to bandi. On a lancé appel na ba monde entier, on en a besoin. Il y a systématique nzembo déjà contacter Christelle Lompongo yeyo mamona biso to anega mo na presse yeyo maman présidente yé patronne la patronne yé kaka nyoso to yé kaka donc contacter ga ma solo to carré et puis tout en a maxi single o ezali yanga ezaka na 5 titres tout en a 3 rumba na des génériques des intros et puis tout en a bonus ça va bébé ça va est-ce que ça va bébé merci non moi t'as dit bébé ça va ça va bébé yango quand même te René Mikolo voilà merci ça va bébé Kalaming t'es t'as combien 3 génériques non on est à bonus donc mais bébé ça va donc soyez prudent à boti penado delek surtout banda skona mona suka non ya liboso ya to bébé ya ndefa yao soyez prudente. Soyez prudent pour faire lembo là. Soit lembo là tout ça va bébé. OK donc il faut pas lembo là, soit lembo là tout après tout na siko. Après va tout ça va bébé ça va?
Ah, Diogène. Venanga Dio. Venanga Dio. De un petit keba na golembo la po. Et lembo le keseni. Mais toutefois, il y a bosser différent. Freddy Lumbonero, Charlie Malula, yo ebi. Charlie Malula, la salutation na yo. Rita Zangola, Japan, de longues jambes. Donc voilà, donc toujours vibrer toko bakaka kalate toko lembola. Ce que so lemboli. Ça va bébé? Ça va bébé? Est-ce qu'on peut comprendre? Maintenant la tout n'y répond, ça va bébé? Non, Nabi ça va bébé. Wow, OK. Ça va bébé. Yo lembola. Notre bail si c'est tango yaka bossa différent. Si c'était yango yaka bossé, c'est différent. Indira la brésilienne, bas salutation. Manolo Vaca, le facilitateur. Hein? Mais c'est Macron, président de la République. Nabiso. Hein? Macron. Monsieur le Macron. Manolo Vaca. Tunanganin. Yem to produire ce que Maxi Singelo. Joie degré siko. Et puis Manolo Vaca zongi na tempête nae. Donc en tout cas, mais c'est Macron. Manolo Vaca le facilitateur. Yem to juste ce produit oyo. Joie degré parce que yem to lelisa niao. Yem to sala geto tindika. Voici ça monter na mbogo. Siko a jusqu'au maxi. A récupérer gota suka. Vous en parlez? Non, ngate. Atika bon moto, ça les camoufleurs moi pemi. Ya ko ba aigle, pauvre musique aigle, ya gana Berlin. Ya tala ba ngoka boy. On va te aigle zwanga nano. Aigle azwinga ya kiti singai. Bazakala. Mais minga na bate. Mutakena na bazakala manu matondo. Manu matondo ba salutation na ya kina bazakala. Aigle zwinga na ba élection bani na kiti singa tanga kiti singa. Bazunga na biloga boma et pas Karel musique. Papa Karel musique burumba la moko manu a récupéré. Donc voilà. Sikoyo tozo lembola ya go lembola, ça va bébé? Ah. Ça va bébé, ok, merci. Ça va selfie maman répondre. On a bon, on a ça selfie na yo. Na bon maman selfie, mon général des fois de AP qui senga makambo ouais, mon général des fois. Mon général. Des fois des pexanga mon vieux Dieu jeune donc on a papa nanga ba pexanga makambo babi donc salam ça non pexanga ba frère conseiller nanga donc biska ba zepes mon dia ba mbote belé mon connaît Freddy Lumboena Dio babi papa Marcel Ngoy babi couple oh ba yambara batuna Dallas. Donc ce que vous avez à Dallas, ok Dallas on est sika au vendre te babi couple wana nzamba pambola couple ya papa Marcel Ngoy na mama na bana nyonso meshak bande onanga nyonso na lingi bino mingi na pesi bino mbote malema to komo kende na suka mission. Alors ka bosse bulembi 424 na mona on dirait vraiment ouais là on s'en va tourner parce que na mona bande comme si on ba code on eza ya bango mais to mona ki ngo yo moko déjà aux exploitants ton e ba code on eza yo to ezaki pe ya mutu yo pour tricher kara te ngana tisho na ngelo te derna na monda mambo wela pete mais batu na mingi garçon na bilambe belé comme on est ben ngombo japonais faut batu na mingi parce que yende mutena ma solo ya 424 molati ici ayaki a pésidologie ka bosser soyez prudent au kena bango bona 424 donc mutaro ya sima considération que tes athées yeba ga odiembela mutaro ya na sima maman yipse ga noté à tika odiembela ko pour toi na jomo comme on est ben ngombo japonais ya dia katina ba Japan ozompan parce que correspondance ezali na ba geno soyez prudent et bima bomona bilembo goya et puis naza na jeune artiste moraza américain donc za rappeur donc idéologie vanda ginde wana idéologie à 424 vanda kiwana alors senga qu'il faut ezwa correspondance na niveau qui n'est pas kabosé à Gotumba parce que no wangoye yo no wangoye yo o apela nesa mombonda et puis naza artiste oyo renommé na mboga oyo donc l'unique à son genre na sala ba faire eteliganga et puis na kinda na mboga mbala mo tout là tant ozo beta zagala bobiga mutu to damango to pesa mot d'ordre j'étais peu mamuta pema zamba musique to tindika kar nya walela sa mombonda et le lobongo bébé ça va hein bébé ça va et kenge soyez prudent donc ça solo aussi na moko déjà bébé ça va hein ça va bébé ça va bien
Voilà, Calaming était donc bébé, ça va, bébé. Donc Calaming était bayi bate parce que Calaming était bébé, ça va. Calaming était bozo lembula avec votre artiste préféré Kabose Boulebi. Kabose Tomo Kabana. Tomo Kabana, fan yo. En tout cas, baza déjà impatient. Rosela, soyez prudent. Baza impatient. Depuis bana au gouti c'est bon, ba bébé ça va ba yo kaba 6-7 yango depuis bazo zela ba lembola. Donc ba lembola la journée. En tout cas ba lembola d'ici peu de temps. Déjà na mboga ya Luanda ba Koliville na ba Baudelaire Kuyena Grand Samaritain Linda de Souza yo yebi. Na mboga ya ba Igla kwa Fikote to na Salomon na Paris kombo nango Igla kwa Fikote za bongo na Pavillon Sous-Bois. Donc ma vrai nom on a vrai shérif ba kindara penza wana matro. Donc na idéologie ya ba Christelle Blanchot si ba loba no kabose ya kotumba ya kobia ndeza wana neti ba staff nanga à Paris baza déjà mobilisé ba pesa déjà idéologie ya Megaboul parce que tu rappelles la Megaboul la pointe tozo boulé kaka l'idéologie de façon que notre monsieur logo na ndenge ya changa te mais ndenge na zongi boye soki na mati ezaki na yo inaugurer sikonde maxi singa zongi boye o matali susu tende na zongi boye na ende siko pona silisa na bimisa voilà donc yangwana voilà quoi voilà programme programme ouais to beta dimanche chaque dimanche tous avons un siège to beta dimanche. Et puis, le programme est ça. Il y a orchestre, tellement orchestre. Dans mois d'août, nous avons 2 semaines pleines dans Mombasa, dans Kisumu, dans Nairobi. 3 productions, dans Kenya, nous avons Boye pour la sortie officielle de Bisso. Après la sortie officielle, nous avons Zimbabwe. Mais la sortie officielle, c'est en juin? Non, juin est la sortie officielle. Juin est le moment où savourer si vous avez pour mai juin déjà tu bois qui donc tu as déjà chaud déjà non voilà officiel donc après voyage à Kenya on retourne on est dans le programme mais c'est Guichungu Guillaume Guichungu Angola biso to genda Angola ba bengi sarande biso to créer ba voyage te non to créer ka voyage te au moins tu as Angola pour babengisa biso soki ngonga na biso ekoki babengisa biso toki biso ki na ba voyage te ya créativité to na ba voyage à créer te to se créer pour to voyage te yo tuninga Angola sikote bondirenga na okenga moko te faut ba s'intéresser faut ba benganga faut ba contacter nga faut ba msusu ba kenda ka bango faut tuna bango bien ndo lo benanga ba yo ba benga nga seke ba msusu ba kenda ouais ngabina babenganga genoka bose bonga mayaka na mouvement tobeta na Luanda donc moment ekoka to kizonga so Luanda na boka sa boss ventrier ya dans le cap voilà merci Kabose merci la disponibilité na to kuto quand même le siège non aux appels makamsu yo sala to comme vraiment ko kabana mo lo bana ba fan na yo bazolando département du monde parce que to ko motivo déjà message na adressé na peuple congolais diaspora Oboza, Bovana Mikilimian Poto, Obovandi partout dans le monde, na Oboza na Gistasa. Nga komo na Kabose, na artistes musiciens congolais. Na kopesa salité ya, na bandeko bazali na Kinshasa. Na bandeko bazana na Poto OR mosusu parfois bazana bandeko awa na Gistasa. Kokende Poto, oui bien bon. Eza mabete ko sala changement ya vie. Ou soit tu as vie, na mikili mi ampoto mboka bapaya, eza bien. Mais to lingaka kosala ka voyage, ce qui nzamba permettre. Nazolo banaka ya bandeko oyo ba utiko tika biso. Nazo souhaiter ba mes condoléances. Na ba famille bandeko nyonso tout. Oyo bazana na bandeko nyonso tout o bazali o ba utiko o ba bungi na mai. À part na bandeko bazaki baba Camerounais parce que nazo dans ces messages oyo ezana quelques petites sœurs obayaka kaka apa na ngawa bayaka ba répétition na ngai lokola petite sœur na biso chouchou Silva mona cité verte yekutaki copine ya bonto lobate Silva
alaki copine ya Mastananga mwa mokonzi ya Brakongo tonozala ensemble biso to awa et lelo yo na moni vraiment bandeko baki dinda na mai pona lukanzela poto ata mboka na biso za na passe ata mboka na biso ya na crise ata tozo konyoka manase ya moi oyo na Kinshasa oto na Congo oyo bandeko to lukanzela poto na lolenge oto kendelete tika nzambe akokisaka moment vie eza partout okoza na mboka na fait fois kinzamvo ete okokoma pe millionnaire poto bien bon ata pays na biso na ba problème ngana ko conseiller bandeko na ngai te to luka nzela poto nde tozo lukela ngo tala lelo bandeko basili ko tika mokili na souhaiter mes condoléances na famille ya Bosange famille Bosange famille da Silva donc en tout cas nazo kabola mawa na ngai na bino ona weko lo bagai lo bananga suka yangwana pona poko lelo. Merci. Voilà, merci vraiment message moi il y a pas si mawa kabosenga les sang vraiment nga pe na présenter ba condoléances na famille Bosange parce que on est famille na ngai na auto perdre après moi quand le baki copine, consoeur, collègue to partager un peu ba bon moment chouchou et petit qui biso karana naufrage Joanna en tout cas mes condoléances vraiment la famille Bosange na Kinshasa pe boza partout Deli Bosange donc boza ebele Fifi donc tout la belle de temps vous avez bien sur la minute bozo la chouchou en tout cas ils a passé menza pe sabino car makasi mes condoléances pe na ba famille nyonso oyo baza éprouvé ya ba congolais ya ba camerounais ya ba brazzaville donc ya bikolo nyonso oyo baza ki bongo na kati ya bato wana batiki biso en tout cas mes condoléances vraiment boza ka makasi ils nzela ya biso nyonso mais nzela maindete pardon merci Kabose. Merci Christelle Mamolompongo. Merci na ba fan nanga no soba ozela maxi single na bino. Merci na conseil o bozo pesanga buto moi. Na linga bino trop, na tuko décevoir bino te. Nazo sala ba effort ya osepesa bino toujours. Alors en tout cas to sisaki pena na message à mawa. Ah maman, ozongi susu. Ça va bébé? Merci vraiment de vous accueillir pour nous Hollande biso se vous sepé na bilili oyo opesa bongo merci na Anel Mnofa Pegolo Maela merci à Gelor Megaboul merci à Papinzola Meso propriété privée merci à toi merci à maître Lola Nzuzi tata mapasa merci na yo merci à maman mapasa bozo la nanga na minute na lingi bino mingi sans oublier je dis ngoy mo sa pembe Chimène Kela toi même tu sais hein ma copine yebi Bibish Kabishi bandi konanga se vous apporter le monde mes condoléances à Papi Mvoama à bon c'est oncle na Belgique un grand merci babi ma Kulutu hein mama Kulutu na bango ndenge akoma romi benga babi mama Kulutu donc soko ma Kulutu soko za mama ndenge nga Christelle Rose pour mamou l'iranium de la presse congolaise hein elle est puissance le bien moko Papi Nzola meso NTP Prod Mama Kulutu na bango nyoso siko na pesi un grand merci encore à Mama Kulutu balobi Stella Orgazi la reine Elisabeth motema ya Daouda Misolo les mystérieux na pesi bilo bambote ya voilà un grand merci na un grand merci na mon vie adieu Diogène babi Genève mobimba la bosonyote mon général des FAO Paulin bon à gaz na bosa bilonyo sauté pour l'équipe et belé les grands saoudais Michel un bon tonton na kata Suisse na bosonyote mon vieux kuma papa motema ya mère rêvé sans oublier Jean-Marc Ondita moi na mateta solo moninga ya bato ya babi Janice tatunga pour to banga muturi ya nita sta de Switzerland la bosonyote sous mon vieux c'est le papa social bon séjour on a Kinshasa na grande sœur ma grande sœur chérie on a lingaro trop Monica Chilanga ndu balobi oh yebi Christelle depuis bébé net lelo ma grande sœur chérie ba gros